Saratola TV. Moi, je suis quatrième fois. Sarah, est-ce que c'est important aussi, un grand homme, un grand monsieur comme c'est Léo, passe à la télé, Kobenga frère Naye Mwana Oyo. Est-ce que c'est vraiment poli ça, Sarah? Non, j'ai déjà on a qui poli parce que c'est le OP, en spé, à mon cabango pe ba respect. Donc soyez pas comme un niveau à Kobenga et Mwana Oyo. C'est le Azali Bomate, d'après tout. C'est un parent. Azana bananae ahebi kiakolo banako tenir ba popota abengam na télévision mwana oyo. Donc soit minimiser na niveau mwana o c'est que pe mwana wana pas manka qui est respect. Saratola TV. Soki na structure moko to komi nga président. Nga président na kati ya groupe ba sous-groupe comme salama groupe on est na vimulaité très bien parce que il faut to accepter bisonyo tout un leader moko tout un président moko tout un directeur moko tout un chef moko mais ce komika biso tout aba comédien président pa masumu mutu mususu akoti na kati wana ngape président na sali Emmanuel vivant ngape président na sali boye na sali likwanga nzala nanga na kati wana seke boyokani ezalate Saratola TV. Et bien na biso ezara maramba ba quelque chose te ezara ne ba kamba n'importe quoi nde média na biso Saratola TV. Alors, les loyaux, ceux qui battent au finga battent au nom de Sila, aimons-nous vivants et ceux qui ont pexa. Pour réagir, moi, on a marché là, on va monter dans le peut-être président en tendance. Saratola TV. Adam Tamaboki. J'ai suka yaga na TV atu na camarade musoma boki osuki nani o musa sumanda kuna fulo. Nana camarade na bangote aya déjà makamonga ba view banin na yebsaki soki uzana ba konzi o mona kino ba kote la o ana Congo o boka bango les jours j'ai attrapé na ko gifler na miso ba to ko futa o ko porter plainte. Saratola TV. Ozomona que tissé le comment déborder ba langage bo ese gab na kanda. Donc so ba kutani peut-être mabego ya. Très bien. Saratola TV. Tant na loba no ba comédien na biso bazana bon ba professionnel te. Ba yebi eloko ba na bata maboki. Moni kombo fo benga bango eza kombo oyo. C'est le abengi bango bata maboki. Saratola TV. Robe disponible partout na Kinshasa, na Afrique Mobimba, na Europe, na Amérique. Babi été, hein, été. Moi robe à bouer ça là, moi si bien, hein. Ils sont disponibles chez Saratola. Donc ban Amérique na zoya na Kinshasa obenga na numéro nanga. Oleki na boutique ozwa robe na isa bataille nyonso mais ban Amérique. Saratola arrive déjà le mois prochain. Passez vos commandes, on a besoin de robe. Ils midèle et belé, donc mikolo ba robe bien tout non lata, ils a boteka, nazalango. Donc so a besoin de robe oyo, ou passez commande na yo. Mois prochain on a déjà en Amérique, il y a aussi robe na yo. Été, balobi été, faut lata boy quoi. Été. Moi si lata air mo qui africain. Tino ba guti pembeni ba Versace pembeni to niati dans liputa la biso est solo li donc en Amérique pour passer déjà ba commande na Saratola TV, la chaîne qui assure. Voilà, mesdames et messieurs, Bandeko Balandia, Saratola Télévision, Bandeko Balandia, Top Media Télévision, soyez le bienvenu. Moi, c'est votre frère Tadi Ngalapa. Encore une fois, Moussala et Bengi Bisso. Ils ont le droit na bino devoir nanga ya ko informer bino na temps réel na makambo bino bolinga kamingi na kansi na attaque wana. Vous avez compris que j'ai reçu madame Saratola, une influenceuse ya mboka nanga, parmi ya ba mamo yo basala musala kitoko ba analyse et ya bien
na YouTube. Nous voulons parler, il y a ma réalité, ma actualité, eux alliés sur la place publique. Et puis, nous voulons encore aussi qu'on mette accepter pour la responsabilité. Il y a tout un chacun. Voilà pourquoi je veux encore une fois appeler Bandekonabiso Nyonso, il y a des comédiens. En tout cas, na autant à Kombote, mais na lobi bango Nyonso, ba ya to meka moyen un peu tout ça la analyse ensemble. Parce que depuis un certain moment, nous constatons que du jour au jour, ma bezo botama ezoko makaka ebele. Papa de la foi a fait un grand travail. Moi, je m'attendais à la fin que cela ils allaient accompagné par Bandekonabiso, il y a des comédiens, des présidents, il y a des structures, Nyonso et ça là et accompagné à comédien, il y a beaucoup Konabiso, mais depuis un certain moment na moni loko la Bandekopena, ba betiango kara. Voilà, de l'autre luka tout ça là analyse wana opération Sombali Putanayo, ça la commande depuis Kinshasa, on va vous amener ça aux États-Unis bientôt. Robe ya ba maman bilamba ya ba maman Oignon Sobino bon monaki awa to tila ki bino de le premier jour maman Sarah Tola arrive bientôt aux États-Unis. Il est temps au bengi na ba numéro ozana sewana, on va vous donner les numéros de maman Sarah au sala commande nayo biloko no ekolongwa awa Kinshasa yeti États-Unis moyennant 0 au futa eloko ata mokote. Donc c'est quelque chose de bien. Et à part ça, je signale encore notre film Psaume 68 déjà est disponible 6e épisode de Kotaki Mokolo ya Lobby. En tout cas, c'est un film Oyo. Le parent, vous pouvez bien le suivre avec toute la famille, avec le voisin, les voisines, même ba nièce peso bazab ota la film. On a en tout cas ça kitoko makas les sons, il y a bien Ezali Nakat. Nous sommes au-delà de 220 000 abonnés. C'est grâce à vous Bandeko Balandia émission. Voilà, je suis Azali si ma caméra, ceux qui ont le langage moko, tous on a transition et puis on se retrouve tout justement prêt pour te côté Maman Sarah. Sarah Tola TV. Basi, Masaka, Mokulu, ainsi de suite. Quelle chambre? Oyeba? Hein? No songe. Kena malemu ko tout en mesa to yako zoko na masu ngambo wao. Yenda bimake. Nake pwani. Bimana ndaka mbali wana ndaka ngana ndaka mbali. Ngana ndaka mbali ndaka mbali na ngana ya. Ah okay, tabi to tele. Papa ndo babika. Dandenge si je bonde kwani babika mbele babika pension bon chérie. Mais comporte-toi comme une bonne fille, comme un enfant. Mon amayele, comporte-toi comme ça. Ça te coûte quoi de porter au là t'es la maman d'une manière décente. Et là ils ont manqué. Sarah Tola TV. Voilà, merci de retour sur ce plateau. En tout cas, on a un extrait, il y a film Nabino, Psaume 67, 68, j'allais dire 7. Nzambe Azolokumu, Nzambe a continué à combattre la maman Bellevie. Namosala Azoko Sala Nangambu ya Bellevie Télévision, famille Bota Mobimba Nyonso, Napesi Bino Mbote. Je suis Tozonan Maman Sarah Topese Mbote. Ma Sarah, bonjour. Bonjour Tadi, bonjour Bandeonion Saba Olanda Biso. Partout dans le monde, Bambote na bango bisika bazali. Bon début à semaine, hein, maman. Ouais, merci pareillement. Merci pena batunions tout. Oh, baza connecté na minute au baota la biso. Bah bon début de semaine na bango nyons tout, ba meilleur fan. Amelia Mweba, la private de Orlando Domingo, sola singa lobby désert na la héros Calais. Dans la zola la ba héros ton na utai Issa. Japon j'arrive. Bana Japon na zoya. Voilà, les tobetana les solo il y a robe bilamba et zotongama déjà ou bien ici et tongama ou bien aux autres tongango par rapport à la commande à batu. Bilamba zotongama par rapport à la commande à batu. Très bien. Et na minute au pe ba otonga nanda kunanga benino nanga na zotongelanga déjà. Donc yena longola ke pena na télé eti nanda. Tala nazo surveiller bilamba moko. En fait barafo na ba mama o déjà ba passer ba commande na bango. Très bien. Bande ko Amérique konyo komate o sa elanga Western Union nga américaine. Donc numéro na nga ya Amérique eza na Zelle eza na Cash App. Bana Amérique ba ebi ke so muta na Zelle na Cash App il faut za américaine. Donc numéro na nga eza plus 1
646 220 90 47. Naïbté ceux qui ingénieur Josué a oché la ngamoka na sewana. Donc so le mot ça la commande na robe oko komelanga na numéro na ngaki mais au lieu que na agence ko chambongo konyo kwa manote cash app na ngezawana na numéro na nga ya États-Unis to otindelinga na zel et le kambamo na compte bancaire na nga. Donc facilement robe nous koya au futa fretité et le côté aux yeux robe nous qui toko et comme na maboko et surtout la qualité à tusinde na linga plus qu'à qualité. Donc mutu to za intéressé na ba robe au komelingai au pesita inayo batumsu ba 2XL 3XL tailleur professionnel de asso EBC mutalata 3XL aoye ba déjà taille yoza. Donc ba mama o basaki commande na bango damba na bango zo ya kala mingi te donc to komata ba les 15 te aux yeux lamba nao. Donc weli si pose un peu retardé parce que ba o tonga yango na oya na bilamba te pona zonga nango donc et que na nombre ya bateau ba sombi. Voilà parce qu'il faut pas futa ba kilo donc au passer ka commande na yo na osa ba kilo excédenté na okene na nombre juste au bat ba futeli mbongo sali commande na yo na telio na elio robe na yo aux robe na on a kimia so futeli yango ata douane te ba mama msupe ba commanda ki pilipili adasa pima adasa mais ngana zolo ba na TV pima adasa oyo depuis na senga pima daso et que nekinga kati lelo. Allons-y maman. Na yebi pete so kinga pe funa sa commande. Pilipili mobimba ba wele la kango. Donc ce c'est et ba bazo wele la pilipili lokola non donc en tout cas nga pe bochanga parmi bato ya po ya commande. Pilipili zate ye mongo no adasa mole yango numéro 00. Donc pilipili zate ba commande bandeko basali ba commande nango je crois semaine en tout cas dans ça busy makasi fona luka moyen na ça la bango ba piment na bango parce que il faut bazo ba piment na bango ba ça qui ba commande pipi les kindara Japon pipi les autres de Chine et que partout parce que ça reconnu et ça officiellement reconnu na mboka na biso que piment adasa et koki ba ko importer ngo. Très bien. Donc voilà bandeko nyonso penda ba perruque pesa. Donc elo nyonso yo mona pa na nga na boutique na nga na ba publicité na nga na TikTok na nga TikTok na nga Sarato la 8. Ba publicité ba biloko tuna teka keza wana so za nango besoin livraison pena pona ba Amérique eza nango fele. Vous avez la grâce. Oh ba produit suki oh ba kabelo livraison eza nango fele. Donc au komelingai au futi sombelo na yo na memelo ngo kana maboko boy gratuitement. Mais maman Sarah eza na maman moko na pisa ki pe numéro na yo aza na États-Unis yango pe ba maman ngo na yebi pete so ki ba benga ka pe ya solo. Atuna ki bongo maman Sarah akanisi ka ba maman ba papa parce que ba papa pe balinga moi ba chemise au moment que ba chemise ya maputa pe er moko ba papa ba zala na besoin nango côté kuna e manka bango est-ce que ah bon au penser na ba chemise ya ba papa te oh là là papa Diego e papa sangata idée te hein au bête ba papa 12 jusqu'à ce point donc chemise à ba papa c'est que tous elango na voyage prochain. Okay. Mais côté penze côté mitaliboso bandango na mais quand on n'a pas papa Diego. Ouais parce que il y a une maman vraiment il m'a dit mais maman Sarah akantika ba maman or ba papa ba luka ba chemise. Nana liputa nga moi super wana basa lo chemise et tata. Et ça c'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien puis papa pèse à la nanzoto ya ba mannequin ça les chemises ba mannequin ce qui a dit et bon te Sarah na lobi boye papa za nanzoto ba mannequin au sali chemise biso to kangaka ba photo ya papa sur la chemise et biso to sala émission to tie photo awa pour on pesa ba tu goût elengi ndenge ni photo et kozala voilà na besoin s'il vous plaît mais ngana osa publicité na ngadi publicité oyo kumosala na yo na réalisateur bozotala na misu bozotalanga c'est-à-dire bon a besoin bolobelanga de loko mabe oh ozolenga nini OK allons-y continuez avec la publicité donc yanga na lobby chemise pour papa Diego et ça là est bien ngape na tongisi robe na ça pe na pièce moko kuna tadi yo poko tongisa chemise et bongo moi c'est kaizate kaka au monde c'est quoi de loko ngo na ke boko ya kaka wana kaka boko ya kaka wana ngana za lokola bon lokola te
Maintenant zwaka mama loba papa Moïse Mbiye. Ata batonditi stade martyr. Fere atondisi Tata Raphaël Fali martyr. Boluki stade Moussousou ya Lubumbashi botondisi bozo ganga bala. Et si longtemps que notre yeux auto lukate to balate pour nos sabbats au plaisir. Voilà, mais avec le temps, c'est Dieu sait. Nabi, on a un souci dans ma casse, mais t'inquiète maman, ne te dérange pas. Voilà, mesdames et messieurs, c'est comme ça. Et bon aussi quoi. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous voulons commencer notre émission. Publicité. Sarah, s'il vous plaît. Est-ce que vous voyez que le 7 juillet anniversaire dans la vendredi? T'as la place dans l'ingina coma. Yondo comprend n'ingina commandé ma place pendant l'anniversaire. Et ça l'initie. Kasi anniversaire nous a quand? Le 7 juillet. Le 7 juillet, oh les anniversaires papa ça dingala pas. Ngana za américaine na PayPal. Je sais que na PayPal désormais na cash na foutu na PayPal. Au tchelinga numéro na zel. Tété, na lobby le côté. Ngai western isusté. Na ça la PayPal, na ça la Cash App, bata Europe ba yebi ku Cash App te wana pona biso ba américain. Ba ça la Cash App, na ça la zel, wana biso na biso bata Amérique kona. Donc bato bolingi bo sombela tadata li patangu ba président bébé, la présidente maman Nathalie. Zel eza wana, Cash App eza wana, PayPal eza wana pona monde entier. T'as dit le 7 juillet oyo à Koli. Hein? Si on appelle si bino âge nanga, bozo mona ki na Koli, sko t'as dit aza mko nanga. Sko t'as dit ozo fêter ozo souffler bougie, non quoi ba nanga. Ata mwana te. Sara toko bande mi. T'as dit libandika kezo ya. Na lati chapeau. Est-ce que ba mona nga na libandi? Te Sara to bande mission en tout cas. Merci. Ya mona nga na loba. Omoni. Te Sara to banda émission. Les gens attendent Makambo Yonanga photo loba. Ça, on laisse tomber. Makambo sous c'est important dans la vie, mais ils ont priorité. Est-ce que vous avez que âge ils ont avancé? Qu'est-ce que vous avez si là? Kasi au moni yo mutu donc va nous signaler. Au moni place à commis. Et ça Makambo na bana que non. Te yo mutu au do signaler. Yo ba mona kayote aux akana sima caméra. Mais yo au sala Makambo ma beko le kabiso badon tozala ali boso caméra. Yeah. World. Voilà, oncle. Tadi. Dago Vicente. Pegisa neve na yo. Nazo banga. Ohebita muna lobaka âge avancé. Oui, c'est fini déjà. Tadi, est-ce que vous avez au côté de la liste à âge avancé? C'est l'année prochaine. Au comique cousin si là. Hey. Ah ça. Jo ezala kaka. Tadi okomi tadi talanga a dozolo ba makamo important zonga a même te onga nazo sa eza donc important te poussière de l'équipe mo makasi awa est-ce que J adasa ezala kaka ngape ba luka moyen baba salelanga jio donc désormais des abwe bandeko makamba ba âge avancé en tout cas na oloba souste po ezo lié nga moko ndeko nanga à côté de la liste âge avancé. T'as dit ata soy ata nano yeb Sarah tate ke o Sarah ata na yoka tate na matoyi nanga ke film okazo déclarer. T'as dit je souhaite, on peut commencer l'émission s'il vous plaît. Voilà. Mesdames et messieurs, c'est comme ça que nous commençons avec notre émission. Bon, t'as dit. Non mais il y a certaines personnes, il faut pas bozalana bango bandeko. T'es choqué? Nzamba limbisa yo. Ah, mais écoute, si on a des côtes assis là. Eh, Sarah. Toi, bande émission, t'es maman. Voilà. Mesdames et messieurs, le 7 juillet, c'est mon anniversaire. En tout cas, je prie que le bon Dieu... L'âge a avancé le 7 juillet. Précisez. Oh, bon, j'ai quitté tomatite. Voilà. Son Zambé a sali grâce, nous serons avec les orphelins, une façon d'aller. Voilà, le 7 juillet, c'est mon anniversaire, l'âge est avancé. Oh, mais anniversaire, nous sommes babataka âge. Kasi on a bon pour le baka âge avancé, on capable si là on capable. Nzambe nanga Sarah. Et c'est ma finga te? Pas problème Sarah, tu vas me créer des choses. Est-ce que yo au côté
Bah comment musuko tanga na makambo vie na ngai te Sarah, s'il vous plaît. Non. T'es l'âge avancé, t'es na celle ka concordance. Moi je suis encore trop jeune. Trop jeune, t'as dit. Biso ba mibali toi na retard te. Les hommes non, papa. Alors si la ndaza na retard. Sarah, ngaza nanga kuna te pardon. Naza nanga kuna te. Ngai ata naza na 70 ans na bota. Nga ata naza na non ménopause. Biso en tout cas omoni ndenge nzambe asala bana mibali yango bo mona ke bino basi bazala ka matière finie ya mobali. L'homme avait déjà tout, nzambe a joué une partie à sali moisi. You non ménopause. Biso ménopause a toza na 100 ans. Non ménopause. Ménopause za raté. So nzambe ke do so zaka kana bo pikili ki bo kundu bwanzoto bwa. Non ménopause. Okopé saka mama zemi. Donc si la is ménopause. Te Sarah naza kuna te. You is non ménopause. Te Sarah naza nanga kuna te. I demand you is non ménopause. Biso ezalaka no not is menopause, not is iye. Not is iye. Me is ménopause. Bino au moins le femme, il y a un certain nani âge mon boué et ezalaka impossible pour nous concevoir l'obaka ka ozala ana na tangwa Bible nzambe doit salo grâce, nous savons tous que le bon Dieu est capable. Je vu de maman basali ba 30 ans de mariage moi na donc kazate mais après un temps nzambe doit sali bango. Donc c'est que yo na longolo na liste à âge avancé. Ouais, donc c'est le Dieu c'est maman. Donc c'est le Dieu, c'est le bon Dieu qui nous donne le mariage. Mais souka pembe boti oui bien. C'est que il fallait pas qu'on abimsa makamu ya anniversaire ce qui a pembe bamande fois pembe ezala déjà. Yo moni yango ka lelo. Te ebaki sami. Ce que tu as dit bana no ba yo kuto gente. T'as dit émission et pardon bozela po dans moni t'as dit aliga me mangala carrément honnête nazo sambusa etenga nazo sambusa t'as dit ndeko nanga bandeko mais tu ko solo ngo libanda caméra kasi ya bona solo anniversaire oh anniversaire mais il faut to solo ngo libanda te nani tiko me manga wana carré wana te carré te na lobi bo etadi s'il vous plaît. Mais c'est la vie. C'est la vie. On a tenu banano bakomona o jeunité. Bana classe va Brian comme ça va tourner babi. Mais pourquoi ton papa est toujours jeune? Il n'a pas les barbes blanches. Il n'a pas les gros ventres. Pourquoi ton papa ne met pas les gros vestes comme nos papas? Ton papa est très jeune. T'as dit do yo bana tang baso botama oso nuni. Je souhaite. T. Tous on audio. Audio zate. Tout ça audio T siko. T audio T. Tous on audio. Ngana ozwala nga audio T. Yoko ki mate audio nini? Yoko mo bisa ba audio abatu. Audio nini? T c'est là. S'il te plaît, audio nini? Ero yo pesa. Oh échappé ma solo. Ki mani. Tout ça la analyse ya audio, il y a Hans Lozolo. C'est le Scrum. En tout cas, il y a des choses comme ça, nous devons comprendre ça aussi. La vie continue, hein, la vie continue. Mais moi, ça me fait trop mal. T'as la coach. T'as la. Ngaju mutu na ko filmer yo. Ngaju mutu na ko filmer yo. Tu vas mon amakambu yo au sala na simakuna. Ok, merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous commençons notre émission. En tout cas. Mais t'as dit na mone est choqué oté. Ezaka rappel po moi na tant bana ba obotama ba mona papa bango de ma nefudo yo ba no lakisa ba no ka photo ta quand j'étais jeune. Je suis la monite. Je suis, nous prenons cet audio. On va analyser ensemble. En tout cas, on va sur le côté de Makambouana. On parle de ça, Libanda. Je vais poser d'abord une question, Maman Sarah. Pourquoi aujourd'hui les histoires liées à des comédiens
ou bien na ba musicien ba comédien ba comment kokota ngo facilement ezalaka dit à quoi? Bon, on a habité parce que comédien, musicien, on a artiste. Bon, ça coupe mon corps. Très bien. Et comme on rappelle la place Moko, au monde, et comme on va place au monde, musicien, na comédien, on prester place Moko. Très bien. Donc, tout ça là déjà. Bref, nous on a ouera, Zénith, na mimara Sobé, vie de loin. Donc, bango tout ba pratiquer art, ba na profession Moko artiste. C'est tout à fait normal, ba comme on a pas problème, ba antécédent, ba problème et lié à bango ensemble parce que ba personne publique ba ça cop Moko. Très bien. Voilà. Voilà, Maman Sarah, aujourd'hui cette affaire namoni et comment qu'il moi mingi j'avais na relayé qui mes messages mon lobby je relayais un message hier pour na dossier oyo ezosala bosoto moi mingi yonanga pe atolobe dango moi trop makambo itali bande konabiso yaba comédien par rapport ya banti valeur obiso tozo qualité par rapport à makambo belé o ezo koleka sur la place publique. Nous assistons aujourd'hui toujours dans un scandale wana, il y a des insultes, il y a n'importe quoi ezo ko continue bien que le pasteur de la foi Oyope Azali comédien avait essayé de son mieux ya ko sangsa bande konemi balé bien que Simba quitté pour apporter soutien pour dire non, nous devons faire rien que notre travail. Ndekonabiso, c'est là où moi je pose ma question. Ndekonabiso, maman Bijou la reine, na maman Sila, Bazali, Bazoko appartenir na Lisanga Moko. Au Italie, aimons-nous réellement vivons. Hier, maman Nabiso a Salaki Mabe. En tout cas, le dirigeant, qui était, il faut qu'on sanctionne pour Sali Mabe. Mais aujourd'hui, il y a des personnes, fan tek o bazaba anonymité, mais bateau yo ba yebani. O ba yebani ba na ba chaîne bazali parmi les gens o ba soutenaka maman Sila. O pe maman Sila. En tout cas parmi batunaye bango bazala na kat bazo ko finga bandeko ya ba comédien bazo ko saluer na ba personnalité na bango. Est-ce que aimons-nous vivons à koki ko kota na kati ya likambo te po benga ndeko na bango pona ko yebisete il est temps ya koluka ko pekisa ou bien ko ordonner na batu na yo ba arrêter avec ces bêtises parce que biso toza aimons-nous réellement vivons. En fait, t'as dit au moni makambo ya ba aimons-nous vivants oyo déjà début na ngwezala no mabe. OK? Parce que au moni soki na structure moko to komi nga président na kati ya groupe ba sous groupe comme salama groupe on est na vimulaité très bien parce que il faut to accepter bisonyo tout na leader moko to na président moko to na directeur moko to na chef moko mais so ekomika biso tout aba comédien président par masumu mutu mususu akoti na kati wana ngape président na sali aimons-nous vivants ngape président na sali boye na sali likwanga nzala nanga na kati wana seke boyokani ezalate alors na kati aimons-nous vivants ningo utolo baba utai ko suspendre sœur na biso Bijou la reine parce que atenayi ba propos moro diffamatoire contre Sila bon nga ba propos wana en tout cas na compta parce que généralise kango atanga na ekombo a mutute. Alors lelo oyo soki bato bazo finga bato au nom de Sila aimons-nous vivons ezokoka ko peksa ko réagir te moi nga na machela nga ba monter na kolo ba peut-être président na tendance peut-être président na tendance peut-être pe ba osa la phrase ba lo ba gérera ba fan te. Mais Moukolo peut-être ba finga ye président ya aimons-nous vivants ndé à comprendre que te ba gérera ba fan faut pe ki selanga ba ti ko finganga
Ben nga elo mo constamment na comment sala na comment mona batu ba comment obanga kozala contre sila po sila na batu ba finga makasi tamie ba kazara na sila po ba finga ete dans l'impolitesse ya batu nde ezoko pekisa batu ba sala makambu ya voilà okay. Donc c'est un peu ça du côté président et mon visa président Saïsaï ouais président Fiston Saïsaï voilà azala rapé na rencontre au babeng Sarah Bango. Ouais, parmi bateau oh papa bengaka yepé azalaka. Donc ce qui veut dire que maman Sarah pour compléter, ce qui veut dire que papa Mayata a consulté bango pour na mutuna ye ayebi papa Saïsa ezali président il y a structure papa Masumu président il y a structure o ezoko sangisa ba comédien, c'est-à-dire baya na yebisa bango makambo na sololi na bandeko nanga mibale. Voilà, oko continue maman. Donc c'est un peu ça quelque part, faut pas oublier tout ça na tendance na biso. Très bien. Nzamenda sala biso boye. Yana mutu mso alinganinga atana mabe atana fingi atana sali soki ni alinganinga. Très bien. Yana mutu msusu ato sali ebola mundeni alingane yote. Très bien. So écoute Jésus Christ ba senga Barabas ye baba kaine kuluzu ba préférer mobomi bongonga mutamukili. Donc c'est un peu ça côté à maramba président wana ya ba nous vivant déjà faut y bango na tendance na parce que so ba vendre ces bijoux la reine pourquoi ne pas qu'on vende taper si là avec sa batunae ba insulte wana monique ti lelo eko banango et puis papa Mayata sala na perte nyonso aloba ekena na ona mai donc mabe ezokoba et puis batu ba comprendre que mabe ezokoba ezapunda sila na sima makambo donc voilà merci on a évoqué situation maman Sarah parce que hier na sala qui peut émission moko moi analyse moi boué ça m'avait tellement beaucoup choqué de voir que ba papa oh ba zappé ba papa et pas ba maman na biso Sila ba maman Belleville ba maman Ursule ba maman Dinana ba président Fiston Saïsaï ba président Ons ba président Douche mais tout le monde que ces papas sont exposés insultés de manière moko impossible. J'avais essayé quand même il y a quoi apporter soutien nanga il y a quoi ça moi éclaircissement ko senga ba papa na soki ba koki ko faire arrêter makambo oyo. Il y a une dame na poto à Komelinga à Lobinine. Je viens de parler avec président Saïsaï et je viens de parler avec président Douche. J'ai le numéro de cette dame ici à Lobi à Solina président Saïsaï à Solina président Douche. Ba répondre makambwana bango moyeba kota ezate parce que ba oyo wana bazoko finga ba comédien bazali na kati ya emonu réellement vivanté mais au moins bijou la reine ba suspenda qui est po yaza na kati ya structure pour maman Sila nano afingité na tunie mais ba o bazoko finga na kombo ya maman Sila est-ce que ezala ki important te que na bango lokola ba konzi ya ko benga ndeko na bango ba fandisi ba sololi na ye de façon que à faire taire batouana ti lelo na donc kazongelinga te donc ce qui veut dire que makambo tout au salaka ezana batu ebele ba landaka ngo na sima une façon ya ko lukape ya ko réagir mais merci beaucoup maman pour na mosala malamu do sala ki lobby obengi Fiston Saïsaï obengi président et kozala eloko moko ya malam. Voilà, ceux qui n'ont kozala langage moko na je suis to zona transition et puis on se retrouve tout justement après. Saratola TV. Nakanisi to il fallait prendre de l'eau, ouais, il fallait prendre de l'eau comme la moi ya mokie, kocha moi eloko na mongongo pour bien continuer avec notre analyse. Mais je vous laisse d'abord suivre audio oyo ensemble tozana maman Sarah ana plateau pour to lukamoeto commenter ensemble sur notre frère Hans Lozolo et Célio Scram. Lobby bazala qui ba camarade, tout le monde qui ba vidéo, mais c'est toujours des clashs, des nini à la télé. Des fois ça fait pas quelque chose de bien. Au bazali ba responsable, ba parents, ba éducateur ya mas. Toyo kanano audio na bango. To zonga poto meka ko continuer na émission na biso avec maman Sarah. Suivons d'abord ça. J'ai rien quoi comme problème. Ah, et comédien Abdababuki a comédien, Abdababuki. Azabudababuki. Kasi mabuki tika. Abanda banga même kokota Paris pour na sélection na okanela ye. Soko tuni jula susu ya mutu nanga ifanjuna ni popol mo basula. Tokinda fait mo boazo banga même komata na podium nga mutu sélection na pire nga sélection ga mec d'ici. Nga mutu na singa parce que sélection
akataki ba micro ngam na singa micro pesanga micro en ce matin à celle du comédie na et tout dans ces ba journaliste la plupart ba qui ba yebi moi na ba quatrième fois la camarade n'était. Sarah, est-ce que c'est important aussi un grand homme, un grand monsieur comme c'est Léo passe à la télé, Kobenga frère naïe moi na oyo. Est-ce que c'est vraiment poli ça, Sarah? Non, j'ai déjà on a qui poli parce que c'est le OP en spé à mon cabango pe ba respect. Donc soyez pas comme un niveau ya Kobenga et moi na oyo. C'est le Azali Bomate d'après tout. C'est un parent. Azana bana nae ayebi ki akoloba na ko tenir ba popota abengam na télévision mwana oyo. Donc soit minimiser na niveau mwana o c'est que pe mwana wana pas manka qui respect. Donc c'est pareil. Yo manque mutu respect na média o zelanga na ya sanjula. Non, o chet. Biso tout ebolo ba télévision za ya mutu tout. Donc tant yo déconner nga na média, nga pe na ya no déconner yo ka na média. Donc toku misa ba comportement wana te, mais c'est le yo azape na raison ya ko se justifier to ba ka ene kuluzute. Mais là j'ai l'impression que nous assistons maintenant na ba règlement de compte et comme ko le kaka juste na média or média ezali bisika boni bato fo ba ya ka bazwa ka quelque chose. Mais là j'ai l'impression que bato ba komi ko ya ko zwa ba n'importe quoi au lieu ya ko zala pena concentrer na makambo esengeli mama ça. Média na biso ezara mamba ba quelque chose te ezara ba kamba n'importe quoi. Ndé média na biso. Bato basara mamba bien bato balinga bango te ba n'importe quoi ndé ezana gaz quoi bato balingi bilora ba n'importe quoi. Bato balingi les antivaleurs. Voilà. To continuer. To chango ka mingi te mokie. Adam tamaboki. Ba jeko bas suka yaga na TV atu na camarade muso maboki osuki nani o muso sumanda ko mafulo. Na camarade na bango te. Aya déjà makamoka ba view banin na yebisaki soki uzana ba konzi o mona kino ba kotela o ana Congo pour boire bango les jours j'ai attrapé na pour gifler na miso batu ko futa ko porter plainte. Oui, pour la ligne. Sarah, et comment moi comment le col moi mon message et pas na biso ba congolais soza na connaissance mo soit azali mon konzi renommé mo ndeti epé ça comme excès des ailes de faire n'importe quoi parce que so ba kaninga na 10 yé akoya ko intervenir eza ba excès des ailes maloba c'est de yango lobi mkoto kutana na yo no beta yo comme ça que benga batu no wana oyo fundaka oyo tchela ka bango poids devient grave donc ozomona que ti c'est le comment déborder ba langage bo c'est grave na kanda donc so ba kutani peut-être mabego ya très bien moi no asali ba biloko belé na komona na mona comédie mais so tali no batinele ngai émission yo bomona yo alobi kino Léo akokaki te na dina fere amelaka whisky tata mobimba boye tu me traites d'un alcoolique na ko pas normal na ko tata wana ko joana réaction na yo te fa ko tika ngwa sisa na ko ni ataye kitoko mais c'est pas un problème nini siko na c'est clair yo zo juger mutu de l'alcoolique amela ba whisky na éviter en ça comment pe analyste na éviter musala bon na éviter ce qui fali mukolo mususu fali avant na kiti ba otu na ema mbesobe ça la analyse sur vie de loin tant na loba no ba comédien na biso bazana bon ba professionnel te ba yebi eloko ba na batama boki moni kombo fo benga bango eza kombo oyo c'est le abengi bango batama boki. Donc est-ce que c'est le qu'on va na plateau à analyser sur via comédien? Non, awa yo répondre. Makokite. Donc yo en soleka no na TV ba bengi yo. Okolo ba mamnote. Makamba ba comédien zo yinda asila na pechanga. Okolo ba ça analyste. Okomi na makamba concert à faire ndeni. C'est yo pokomi analyste. Bon rejoindre Mbutalikasu. Mbutalikasu azara musicien comme un peu analyste. Azara no comédien musicien analyste. Donc yo po uti na obongo.
So comme analyste ça se comprend mais comment yoko juger papa mobimba boye kolobane ke amelaki ba whisky amela ba whisky makasi yango akokite na concert est-ce que concert wana yaki yayi kwa kokafara sani bozo bwa kise crio ya boire raté bo pesi ete na noto pe ye azala bobaka babizorbi na bino bo pesa ya boire ngo bobi no selo ya boire alikolo Chubaka. Est-ce que qui va penser que espace que c'est Léo sakana nango donc ça sota na wenge non siko yo na ebité bon emsu ansa comment analyste ou soit baza ba compte à rendre na bango bazo traiter et na public très bien OK au petit solo tu faisais allusion à ça je et on a déjà alingara meka aya qui donc yemo ami kimela déjà awoya lisute net mwana oyo obita so problème na makalunga na eloko moto na bango na kati na muningani mo bosu ya de père et de mère obiki muninga ya de père et de mère makalunga okutana makalunga na Paris makalunga lobilinga c'est Léo na linga komingo ebi moko mususu ndingola takanga manda futale loko salanga na bossa na njoka bango bachanga na erreur Nasinga makalunga pardon na bene ko désolé de ma vie pardon makalunga limbisanga na kofukama petit oyo mona maboki oyo na ite so ba pantalon ala tara oyo ba pantalon ala tara zaradeti na ite so ba koma mituna bango sala ka star c'est Léos na bandi misiki na epoka mobutu sisi ko ngwendo wa zambanga na ite na epoka ya muzilo radisre kabila bano ba ala kiwapi nga na petit pas dit road na petit na maison mère nga na seli ba succès na mboko ti le longtemps na matina podium affaire ba doit tout molinga ko longwa stade de martyr ti et dans la simplicité ba tinga na mutu OK et là on est mono à cette état déjà ta essayer bi na gisha ça vraiment librairie à sauter ba mo teka ba ligne comment ba livre na nini le roi mapa essayer ça teka ta cassette na mboko maintenant là il se permet il y a un plateau où un artiste le roi moi Belgique moi ba voiture na bango bazanga ba seconde mais on a ba yaka na ngwawa ali budinga no so mutama boki wana bake batombi bani nzombo bali avant de camarade na c'est Léo soit un peu tendre dans les mots hein asa mal étiqué moi aussi les gens cadé la caille bano et en plus na abenga na mariage na na longwa Paris j'ai acheté mon ticket parce que c'est un petit frère. Donc vous étiez en bon terme, mais alors qu'est-ce qui s'est passé? Et l'autre côté babangi ba melaka bango. Vous savez wallahi frère ça m'étonne. Je vois que ça t'a quand même choqué. Non, je choqué mais ça m'étonne que azobisa ba propos boy bon so vandika ka bo omoni ba vie o na ngo so ki sele bo wana so ngo ko meti mais o ya go ya na télévision moi kalunga sataka kana mo ane abi mwana oto ana ilungi moko amonda koma voilà ta réaction non parce que makalunga ça sert akemi kilio soya elo ka makalunga na yom de vitae timnai na poto soko limosa les rare. Voilà maman Sarah jusque là ta réaction non na ba propos ya Léo. Est-ce que c'est important aussi Léo à réagir de la même manière où Ndekonaye avait réagi le col à parents? C'est important on a ça qu'on a débit. C'est Léo pas agir boyer parce que bakenda ene mabe. Yana batu mususu ba supporter humiliation te. Donc so l'anti conversation na bango émission na jouer bangato mona ke azo expliquer eloko nyonso o sepelisa ki était azao mona ngolo wa comédie mais comment na ndalo ba va na plateau critiquer pour na concert à faire à comprendre que o eza sous comédie te et pourtant bazalara bien alobi même ben ça na mariage na ya kenda tout ça là mais comment na ko changer les face bongo eza ko étonné donc et ça peut normal hein c'est le hasard musical na mwana oinge ako ya pe ko loba ndenga lingi ko répondre e pe ndenga lingi kana kibusoberi oya yakina ngazong c'est le pe ka yango donc eza ngo normal
Nous assistons maintenant à n'importe quoi dans les réseaux sociaux. Un dernier mot pour tout le monde. En tout cas, n'importe quoi, ils ont vu na biso ba Congolais to vivre en akati n'importe quoi et au long raté. Moi ndambo bato baza conscient na vie de batara makambo est important. Mais la majorité tous en akati buzoba. To vivre en makambo est importante. To ningi plus ba anti-valeur et on est to tombolaka et ndenge na biso. Merci mesdames et messieurs. Boyende to zolinga kokabwana na maman Sarah Nzambe azala nabino, mais j'en profite pour dire un grand merci na maman Bijon Ketani, un grand merci à vous, un grand merci na papa Jean-Pascal Leka, un grand merci na maman Zozo, un grand merci na maman Deborah Lubanda Kilomera Calgary, un grand merci à papa Noé Mavaka Lanzinga Big Boss, un grand merci le président et la communauté congolaise na Liège, papa Jean-Pascal Leka Boss. Bon séjour déjà na Kinshasa awa séjour na Kinshasa de leka ki malamu ozongi déjà mboka na yo Nzambe azala na yo. Un grand merci aussi na maman Emily Setimainga, Nzambe azala na bino. Un grand merci na tata Poefa Pekato, Jenny Beta Industriel, président bébé, maman Nathalie Nana Mosibu, Fatou Dukonti Makiala Kumba, Madeleine Aketa, Sol Mbemba. Elle s'appelle Tata Mosiabana Aurélie Mafuka Yaba Aurélie Nzambe azala na bino. Ce que Jésus-Christ a le long tête au kutana na bino lobby pour un nouveau numéro. Lobby Kolokalilo. Merci.